vie akosepela te ya linga bomoni to ba vie wana za Bogart tina poche Chris Ampera donc komona eboy aza on appelle sentir en haut hein ressentir aza Bogart tina poche otaliebo aza Bogart tina poche uta ba Bogart tina poche ba vilain tina poche bazali ah donc poche e kotara l'arti donc on a vilain tina poche Kausa nakala, na kausa sundakala, na le sundakala, ah nakala. Na bombe, ampera, obomanga, seti bola. Yeyo. Ngako kozamba etake le véritable mokusi ya Congo. Tola kisakano kisalo ke chakave. Musala nde. Donc tous a toujours si madajo leader donc Christian Pella donc toujours est autorité. Donc pas na opanza. Mais système en boyo wango. Oli tuka oyo batumbela kambike. Oli tuka vraiment batumbela kambike. Antokomana dendo poso ebeli kate bela kate. Eh. Tokomana poisson ebeli kate bela kate. Tokomana ndakale kauke mame. Wana boyo wango boya. Ok, merci, grand Zamba. Loketo frite. Loketo senya. Loketo dendo. Loketo poisson. Ale koko Zamba. Vraiment na denisaka dendo le fese. Ale bana photo toke denisaka. Eh, tuta. Ale dendisa chana se dendisa wana zabi. Biba otu ya poto ba ke petit sai donc la minute yo kombo ekoma zododo oui on a bino ya solo kombo ekoma zododo Alpha Bokola ebi makambo ebi makambo o zododo Ampera Chris ayebi makambo pona na bona silika mabe pena omona na oya tina kotu na libisu Oui, Mote Mingi, Bandego Balandi, à www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité ainsi que la confiance dans le cadre de Nasfor TV. Et nous avons Fisto Chimanga, tonton chéri, Soda Makasi, autrement dit les coordonnées de Nasfor TV. Car toujours dans le cadre de l'actualité, tu as des informations, Fisto Chimanga, l'équipe mobile Nasfor TV, tu es bon dans le cadre de la commune à Barumbu, que l'orchestre Mounen, Namboga Nabiso, Nakomo, il y a Talent Lumière, Oyemoko, leader à Moufoube, leader à Pembe Molaï. Na comme ya leader d'Ajo tu es un peu comme Banzantege tu es comme est-ce que orchestre na biso Talent Lumière ils ont évolué et puis na opiso déjà qu'à la trotté déjà beaucoup savouré babi mingi na magie yemoko le vieux Chris Ampera production depuis Suisse veut dire collab na yomoko bébé nous sans lèvres roses quoi quand tout le bas qui sont plus tard déjà kuna Junior Cox c'est le grand caméraman zoomele biso leader ango ah Otobi Moufoube Moulaï leader d'Ajo Mote Nayo papa. Voilà donc Mote le grand journaliste Fiston Chimanga. Ok merci na moi lombango déjà Nasfor TV Nas show pour yinda ramabe mais quand peut moi parcours nayo quand est-ce que banda makamwa ma solo quand est-ce que leader d'Ajo a eu relève wana to pas nguya wana makasi wana a créé Talent Lumière na moi lombango pour na bando balandi oyo bazu grâce yortel biso partout dans le monde baïba d'Ajo leader d'Ajo abana masolongo ndenge nini et puis Talent Lumière et bandi wapi te uti wapi. Donc merci les grands journalistes Talent Lumière et bandi banda 2004 donc on a la boyina zaina sélection musique to va na sélection musique na ba massa o ba na ba rombo bayebi to banda sélection titi kande mamboyalaka on la na bi non il faut na sala pelo na ngamo quoi obia kozana ba master mo quoi moi mystique tina yo créé Talent Lumière na créé Talent Lumière en 2004 to bandi sélection 2000 et orchestre pe kanga ba romoti na ya na stratégie na bino nenge sélection musique y ya na son danseuse nga fona ce qu'on a ba danseuse na créé ba danseuse banini beaucoup nza dodo
to animateur pas ça wa bomona tout grenade aya beti kunza dodo ale barumbo baluki wana ba 2004 na vendre la barumbo na vendre yango ti ma on peut yaka tamo boyo sala ke mo libanda ko déplacer on temps na zongi bona bino il faut masolo zonga soko nani ya kozongisa masolo to vanda bo soko nani ya kozongisa nzambala la rater les diligence les managers de cousin propre à Chris Ampera à tout Ampera avec non tous un artiste na biso barumbo dans les ali mais producteur azobomaye pour nazara na producteur mo bo pe en son âme prison hilaire au hasard naie donc yem tano sala ngai maramuto vetanga yo kufaje ilala ki mo muki tant j'ai lali tinabege moi déplacement na zongi na côté les diligence au tout sanga na Chris Ampera ba vie pe na otala bo vie ça sur la bata poto ba on va ventrer ba boye mais au vandaka boye prombo via kebo son kebo son ba son eza na betele rumba eza maxi single donc rumba nae 3 ndakala donc ya lokola 3 ndakala donc 4 donc ça n'est 4 3 versions ndakala soupe ndakala original nan ndakala pena donc show donc tozo benga ngonde ngo ah donc tozo benga ngo pena ndengo wana ko tozo benga ngo bongo donc yango moniki tozo bosser donc à la tête on va ressentir na bango va ressentir pour instrument ma moto zo déjà grand sampera donc grand sampera tozo instrument donc à la tête je aux anango bien quoi ouais. Ok, merci, bien répondu par rapport à la question posée. Ce que tu as au Libye, Ndaka, l'isole, Yandara veut dire affaire Ndaka, Yandara, la Kausa Ndaka là. Ce que tu as un peu affaire en Kausa Ndaka là, est-ce qu'ils ont déjà dans le studio, et si déjà sorti dans le aux collègues dans le nini pour ban ça veut dire bah fan tout y a monde entier grâce au www.nasfortv quand il va faire chimanga tonton chéri tant où y a leader d'Ajo tout nae affaire ya Kausa Ndaka lango et comme un niveau nini après moro déjà Christian Pera production depuis Suisse ça va chimanga bêta c'était pour moi qui m'a affaire ya Kausa Ndaka la na habité comme na déjà na niveau nini est-ce que d'abord si studio to nini et ko zangaka pour tous ont déjà sur le marché. Donc déjà studio là déjà fait un prêt donc tous ans déjà donc à la tête déjà ba savourer na bango ba na Kausa Ndaka donc to commis tout ça dans 98% déjà il y a finissage donc à la tête ils a ba mix to bunda qui toujours travailler donc à la tête quoi pour tout le ngato bimission on a clip mbala moko na obligé que na producteur na non biso va to bimisa toujours travailler to taquer ba clip tout après tout ça est sorti na pour le monde entier partout baby Chris Ampera ba yebi nenga travail na ba karmapa ba tutu ba babi shangen no travail na ba tebele ba de souza la travail na bango moni sotongi to ko sama na lo ngete toujours travailler et moko ba mission to vana na bango po ngana bosaka to zana batu ba randi na zana ba massa bo mona bango ba boka ba chamusa pe ba kabose on a ba massa to zana na bango ba beta na ba babia ba zawa ba chef d'orchestre babia nazana ba chef d'orchestre empire bazao petit sai bazao donc ba tutu bazao mona demukuse ba le roi de kunzado de bazao donc j'ai bien na chef d'orchestre na biso en lumière na kamweko na monelo na nzambala pembe donc ezalongo prompte to na secrétaire aza awa donc j'ai na batna honorable collabore o asunga biso donc Freddy honorable place to vandir do yepe na mamunanga donc ratakati. On comprend donc na biki boza na bino calme na yebi secret makambo na yebi nanga secret makambo donc mamweke nango bien. Ok, encore une fois un grand merci pour la Freddy honorable pour la réception et espace cadre idéal autoko passera bon émission la biso national lelo et le leader d'Ajo avant notre pesa moi il obé pas bandi bana si makando lobby moi moko pas appeler la papa ya roni a ko jouer na katia talent lumière leader d'Ajo oko banga raté na katia Congo Kinshasa il y a autant des artistes au déjà bana ba studio ba kala trotter ba comme ça ba bon na ba master na ba confrère na ba déplique ba zawana déjà on a ba chéri Coco déjà ba le Bogard banani yo leader d'Ajo na talent lumière na yo et puis na affaire ya Kausa Ndaka là oko banga te so mis sur le marché moi boulou et ko kanga yo olingi na ndengi nini mamutu ezaka promo na boule na ozo boule da na zabo na za na idée na nga on azo sala bato zo tanga wana to yeba bango te babima
Tu comprends? Na ba travail na bango, mais biso za to so bunda po oza ngam lo ba déjà na ko beta na orchestre mututé na bunda ngamo na bité na longa no chapeau. Oyebi na ko lo ba nini? Oyebi lelo oyo be église ezebele. Oyebi ti be église ezebele ba soni baza. Non mo na église mo za na quartier mais pasteur na ngwa na ba Chine vanda calme tambo na ba car ba bayoka gae. Ah na posé. Non mo na ngote. Donc ils ont un zoaka kazaka un espace na yo donc batu ba yeba bosser ça eloko bien batu ba sepela tu na ba style o ezaki donc nulle part ailleurs quoi donc to betango donc bison ba style tu na ngana obetana no rumba penati rumba ezana ngo mais ka osanda kala ko yoka awa j'espère au sepela musique to banga muté to respectaka mutu oya bima to respectaka mais to banga raté donc tu dois travailler pena que à conséquence que Jésus a bien pour te suivre ta maëlle na so ke batu ba beta baza awa tu comprends toi moni batu ba beta baza ba vandi awa dengolo ba donc Jésus a bien Jésus pena bien donc batu ba paniquer na bango te ba paniquer te Jésus oyebi ke randi automne abunda na Eric Flair oyebi Babi randi automne abunda na Eric Flair so tali âge Eric Flair tana âge a randi bako bunda jamais mais babagara donc tu ba collègue donc babagara na bango donc yango wana. Ok, merci Talent Lumière déjà. Comme tu l'as dit, il y a autant de mes frères que je vois là derrière. Il y en a au Edebiso, par rapport à Nengi Talent Lumière Ongzali. Moi, moi, Liboso Poussana. Après, c'est la moi comme on a et puis moi, rôle au Yako joueur quand il y a Talent Lumière. Pour si Manabango, veut dire Bana Poto, le Banango grand quadruple H concernant, veut dire Sakana Te, beaucoup senti bon extrait. Il y a Kausan Naka, la veut dire sur scène déjà, beaucoup senti, beaucoup savré. Mais avant, tout le gars, il était point là. Benga moi mutu moko aya liboso wa moi kombo na e et puis moi poste o akosima na kati ya Talent Lumière quoi na habité moi ba kombo na bango ça bien ouais en tout cas bozomona zamba mutabwaki donc boyo kampera comprendre ba comprendre lo ka boki zamba avant banda loko wana loketo. Ok zamba yo za veut dire palola veut dire Panzanteke, Yomoko Opéra, Chris Opéra Production, Katimuna, Bébé Noussa, Lèvres Rose, Zamba Zamba Sakana Nango, Okupus na moi liboso Zamba, Tarayo Zamba. Donc système eza ya lituka, ba lituka munene na ya mukepe ezali. Sikoyo eza na oyo ebelisaka oyo pe omona keno oyo ebelisa dendo ebelisi kwisi ebelisi tu po bana poto balinga dendo kwisi ni makambo tu ana mbisi tout ça. Mais bali tuka mususu eko kana na nini na kokobelisa dendo te mais eko mandakala eka usapia ndakala bien ndakala kauki danshe desiste ndakala ezoya abike no lelo ngako ko zamba take le véritable mokusi ya Congo to la kisagano kisalo ke chakave musala nde donc tozala toujours si madajo leader donc Christian Pela donc toujours et autorité donc pas na opanza. Mais système en boyo wango oli tuka oyo batumbela kambike oli tuka vraiment batumbela kambike antokomana dendo poso ebeli kate bela kate tokomana poisson ebeli kate bela kate tokomana ndakala kauke mame wana boyo wango boya. Ok, merci le grand Zamba. Loketo frite, loketo senya, loketo dendo, loketo poisson, ale koko Zamba, vraiment na denisaka dendo le fese, ale bana poto, toke denisaka, tuta, ale dendisa chana se dendisa wana eza bilo washibo yo kongo. Ok, merci beaucoup le grand Zamba. Les suivants. Wana Petit Sai azana yebi kampera koseka kolemba po na kosaki moi mukie. Na esa mpera yoke loko wana sai mutayembi. Aoza surpris à comprendre qu'ils avaient un Petit Sai. On comprend donc mboke zoyinda kala tempera koseka fort yo wana Petit Sai. Petit Sai mais en le voyant comment on a profil il y a yemoko veut dire Sai quoi hein profil na misu na etaleli Petit Sai sakana nango quoi. Bon mingi na lobate na minute oyo bino boye biba o tu ya poto ba ke Petit Sai donc na minute oyo kombo ekoma zododo
oui on a bino ya solo kombo koma zododo Alpha Bokola ayebi makambo ayebi makambo o zododo Ampera Chris ayebi makambo pona na bona silika mabe pena omona na oya tina kotu na libisu Kausa ndakala na kausa sundakala na le sundakala ndakala na bombe Ampera obomanga seti bola yeyo. Ok, merci, c'était là Petit Saï, vous sentez qui Saï Katinae. Le suivant déjà, ce Gazawana déjà. Babi Oaboka Kunza Dodo. Kunza Dodo. Fondateur il y a Talent Lumière. Mtaboka Kunza Dodo donc Nathan wana sala yepe ka mtaboka kindakala. Donc yé mtaka na bakli wana bien que ça m'inspiration hein. Yé mo konza inspiration. Tout grena yeso aboka au sentir ba ba fleur wana yebiti. Sans plus tarder déjà, yé wana tout bon. Ndeko na ngambote na yo. Mbote ya bon nga kombo nga vraiment zali tutu Grenade animateur munene ya Barumbu de o sala rapo Barumbu bina Congo bina nga yo Grenade j'ai ya catalogue yé ko to Grenade mbango déjà hein participation dans la kati ya Tumba Nakala bana poto na yemoro Chris en père à production on a bébé nous ça na dit kunga depuis la Suisse ba sentir musala na yo quoi bon tout ça un système kana betale ki na yo point na yo asaloni po betale mais bazo côté là parce que yonga na ba ki na minute na ko betale susute bo ba côté na bango pour na beta trou ba animateur ba trou na Congo belé ba yebi na beta bango trou yona ba ki mbalo yo na ko beta te po bo côté là oui na betale ki na ye bino bato kotele ye na beta beti na nga yo bino bato kotele na ko betale susute boko tele na ko betale susute boko tele ale kausa yenda kala kausa yenda kala Krisa beranda kala kausa yenda kala ola sasi barenda kala kausa yenda kala na ko yebisa bango na ko dio na ko saka na bango na ko betu kausa yenda kala kausa yenda kala na bosanité na pesi mama lisi mbote ya kitoko na pesi petit sœur na ngai nda ya mbote la petit grand sœur na ngai Flavie na bosanité petit na ngai Olgi na bosanité vela ngai les Castro de Kwenda fait fidèle kitoko mingi bona bango. Merci beaucoup les suivants déjà les suivants leader d'Ajo les suivants Zawapi na moi le mbango déjà rejoignez-nous Gatozo babili pa bacha zelo Gatozo na bia zalaka chef na biso na batawana lipa bacha zelo azawana darab na chef na biso donc yo wana donc OK Gatozo lipa bacha zelo hein les grands réalisateurs Junior Cox et les grands caméramans na Sport TV veut dire Gatozo bacha zelo na habité yo lipa bacha zelo plutôt yo mo aussi présent mais un peu que c'est représenté et puis ça rien na biso ka ne bosali kasi ya kausa nakala. Merci vraiment, Fiston Chimanga. Moi, je réponds au nom de Lipa Bachazelo. Fargoutsko Tunanga, Poani Lipa Bachazelo. Merci, Benano Eden appelé Poani Lipa Bachazelo. Merci. Naluka vraiment question ming. Moi, pas une issue Bachango Mwamba, Bapesio Osani. Au Daman fort. Ce Bachem Mate, Kabache Ber, Bapesio, Damen, Lipa Se Bachazelo. Donc, Naïsara Bana tout, Oya Mikili, Oya Lipa Bachazelo. Ainsi que Charlie Binga Fox, moi la papa Stani Binga, venant toaster aussi qui même m'avait le super pote 0033 na Nubisanga, Binone Bokanga Penapa na Mango le bébé les Ampera Chris, Yoga Loko, Ampera Chris Azalaka na figi moko souriant, Atazo se kabote zali se kobima. Nasuika wana ngana mbeka po yenda Père Chris yalo ba po mezate. J'ai pas oublié mon bébé Jesus, le bébé des bébés
des bébés de tous les bébés, quoi, les Jesus de tous les bébés, merci. Hein. Merci, le bébé de tous les bébés, le papa t'a salué là où tu es vraiment. Na banza que c'est Pélicio. Leader d'Ajo, déjà, moi qui est dans Batikali, Bakuba Poto Sarana. On a choisi un chef d'orchestre Babia. Donc rouge, il y a un rouge quoi, ouais. Bic rouge. Dans Zawana, Aïbinia Osakana. Soukaï n'avait dit que Babia, déjà, paye à son âme déjà, n'a profité de payer Moro, veut dire les Vienjora, respect, n'a veut dire Vienjora, sans oublier des gens de Konanga, hein? Leader à l'homme s'est représenté et puis c'est là où c'est une katia Kausan Dakar quoi pour yemo déjà on perd à Chris Production depuis Suisse et là on a bébé nourrissant de ce cas là on avait dit des kunga déjà ouais je t'en prie donc on a rumba au salon vocal à rumba Chris Ampera de hasard artiste mot polyvalent le aboa kakayembak donc oyo kaye ya ko beta l'animation puis ça aussi peu vocal na hasard mystique. OK merci car ndenge leader d'Aja le leader à Pembe et Molayi se représenter et puis ça rend la biso kumba biso quoi. Merci. Avant la banana sinon nous donc yemoron kolo nzambe na biso donc tala sans yema trop ambote na mikil na papa Jai Kanza sigo zali ba mbote bela Lex ngalula les galants pour mi auto bengo les galants quoi. Donc Biki Roger oboye baki donc nzela on a bête la bino on a bête na chant ya Chris Ampera Tara hier dans la Siga la maman divine la duchesse donc Siga liba moi ça terre le moté belé même Chris Ampera lula lukemba maître comme de Kisimba abudu samba garçon de chance na Lyon Fotina konare na ngaye donc on a belé na bige bala photo et Siga ba ali amoté belé qu'est-ce qu'on a deuxième na bige Yannick Bunza na nord à monanga na qu'est-ce qu'on a animation na quelle animation leader d'Ajoyoka ah Nzambe Chris Ampera Foyoka ouais donc danger na kei Mwana mwasa bimili bandi Mwana mwasa bimili bandi ko natuni mamo zamungala ngana zamungala te natuni mamo zamuluba ngana zamuluba te ebongo nini ezandenge nanga maître kumle kisimba c'est niveau plus de matabis fils bonisa sincère Yannick Ebola ezandenge nanga toke betina bengi ye totia betia boule mabe zoga na bengi ye totia likelemba tulie mbongo die maleko ebi maramona zo benga OK, merci. Les grands journalistes, n'abi que potes là, numéro contact il faut retika pour bon balinga mi contact. Donc s'il te plaît, ce qui leader à permettre yo. Il faut permettre ya za social na biso. Numéro contact est plus 243 89 33 12 234 plus 243 nous avons 89 33 12 234 la pesika moti na ba ser na ngatu baza mikili ba dede lukoki donc bango tout quoi minga lo bezate. OK, merci beaucoup. Je pense qu'il nous reste 2 ou 3 amis. Oui, merci déjà leader d'Ajo. Je pense qu'il nous reste deux amis qui vont devoir passer ici pour pouvoir se présenter. Et puis, ça a un nom. On avait un chef d'orchestre Empire à Bara. To bondi donc on a comme appelé famille to bondi dans Santa Abara donc on avait un chef na Empire Bakuba donc yo wana ouais ba lobi ke yene agi chef na Empire Bakuba na habité Empire Bakuba ngo ya yemoko papi texto ya juna mumbafo ya nani na habité yomoko meka pe o expliquer biso ya ki chef ya nini ya juna mumbafo ya papi texto ya nani et puis ole kana biso mamoko na kati ya talon lumière quoi ouais chapeau tala la longo longo mapona achama vote Ampera donc Ampera omoni masolo meilleur masolo au moins tu na terminé cette émission on a raisonné fort ya masolo so banda masolo dans la leli
to na leli vima na moni ma parcours avi na nga na ma te même celui na na kati na mi sute na poto moni biso na poto totan a papier te po bana poto bazé belé to lo ba ke bato baliki bana poto ba prêtre ba rumbo na ba rumbo o prêtre moko te baliki bana ba rumbo poto zaka na muto mboli kembe bato ba yebi donc mutaleki muto mbozati donc tozana bato belé on a baka qui vient na biso dike kalukemba Julien Mbala donc comprendre donc ba vient na biso Tchao Katika Abudou Samba donc Eugène Mbouaki donc toujours ba wana qui donc baza ebele ba Jano Tamba Kintswaka donc boyoka loko Christian Pera na moi muke abetela bino monano ata muke kaka car quand il dit à le bimon mon nom on a habité moi ah stala yo namoni lokola ndoto maswa matikeli bongo natuni mpe na bandeko bangai bayebisi ngai totikikini malebo moni babiloko oyo eza nango bien po bavema biso toyoka bango tadaki mikie me fe na beta eloko moko mabwe bamona make tobetaka na batala lumière oyo masolo biso tobandaki na explike yo para nini akolinga mwana na ye aboti pwatsa ye na liboka po atuta ye lamour yanga na mpera ebotama na césarienne lelo yakomi komamali apesango ata bavitalove pasi ye nalingaki ye na ntango ya ilanga nayebaki te na ntango mbula tondaka pliske kalamu e tala lelo ndenge bolingo na ye fere noyenga na ebale ya basusi naleli mingi ma olobela te napesi bambote na ngai epai ya ba Christian Pera Chamo Voto bave na ngai tu ya Lyon ve na ngai Natis Kalamba napesi nani napesi Gilemole napesi lisusu te baleke bele Didier Kunga napesi lisusu ok, merci Baleke Bele, le tout dernier, Oda Jolidaire, le tout dernier Azawapi. Nzamba Pantacle. Il est bien Nzamba Pantacle. Donc Nzamba Pantacle, les Sungabi sont moi le moment déjà moi ministre déjà le temps nous fait défaut. Motenayo Nzamba Pantacle. Motega journaliste. Na minute oyambi mutumo boyo ali moi panda batin ebele na monde musical. Donc muto yo asasa makambo mo bo mena batamo bo limo ki banini mena grâce ya grand producteur Christian Pera yango mona bimi po eza makambo ya leader d'asho ya za pangi ya to bandini kala do ba 19 ans déjà doki to vandi to ngomoni ke na apparaître banini bona minicho makambo lo bebele ya pinati mena ndakala to betaki ka moi geste mo bo wana banini ale foforo nyame ya bundana moteke sabibero apaka ala kita kitaro zobo solotane kona sibola keyo na yese bina pakali to bina paka kasambera pakali to bina paka dona suiga wana bana poto hydrogène yeyo me ba mupanji wana ona zalaki ba mupanji ona zalaki na yaba ale temu sapi Tia, Musabi, tia Musabi, tia, toke, na bilete, oyoka bilengi, bilete. Donde za boy bana poto, hydrogène yeyo. Dube patak, wana mpanji wana. Po mpanji wana na beti bama bilo matro, msupe, yobiga kame, bana poto, biso to bana baumbo. Oyebanda kala pantak. Kenda mona okausa ndemolela panza ndakala timo panzi mona minakalo dozi ndingini panza pe kota ndakala opanzi musapiti po panza ndakala ale kausa yenda kala ale kausa yenda kala hidrokabireye ndakala ale kausa yenda kala ave komeye dakala tovanda na de parents te wana mususu naopesaka ave na ngai Gabi Sana Fouge ipe mbote naopesa Jocelyn Anderson mbote naopesa susu ve na nga Kajou de Colonne mbote
Mutema Agnès napesa isusu Masaranga Carlo Pignatelli Gabi Sanafu Auré Cartez Bana Luanda Bisoyo Bana Bango faut soutenir le leader d'Ajo. Ok, merci beaucoup. On va te conclure déjà, leader d'Ajo. On va laisser la place à l'orchestre Talent Lumière et mon leader d'Ajo. Na playback déjà, il y a Kausan Nakala, Bino Touba na Mokili Mobimba à travers grâce à www.nasfortv.com et on a Fisto Chimanga, Tonton Chéri, les cordons Nasfort TV, na les grands réalisateurs Junior Cox, Nayomogo, Narcisse Kalamba, Bébé Nourrissant, le vieux Niar Kakuna la régie. Nous allons marquer plutôt une petite pause. Tout ce qui est là-bas, espace, bas savourer, bas la tabino, nenge, Kausan Nakala, ils allaient quoi.
Merci déjà pour la Simaré, la caméra, le grand réalisateur Junior Cocktail, le grand caméraman, ainsi qu'à vous, mon boss, Nassis Kalamba, bébé nourrissant, le lèvre rose, veut dire les Viennières. Merci pour la playback, il y a Talent Lumière, Nakatia Masolo, Kaousan Dakala, quoi. Je dis un grand merci à cet espace, Kande Boko Monara déjà, chez Gizi, hein, Gisèle, quoi, veut dire Nayomoko, l'honorable, quoi. Merci pour l'espace, Oyo, Nebomon, National, na Talent Lumière, Isako, c'est passé la Katia, il y a espace chez Gizi, hein, Gisèle, quoi. Déjà, retour dans ce plateau, poto chuté, to conclu normalement déjà, leader d'Ajo, n'a habité déjà, Bandego va sentir, Rendega Bouchkobina, hein, Palo libo kati makinu na kati kausa ndakala so na habité moi mot de la fin moi message mot clé au lancer et pas la population te pas ba fan na bino partout au monde grâce au www.nasfortv.com te habité sorti nango isakan est-ce que isa maxi single to album isoko na na simanango to eza une chanson to un générique promotionnel quand to le baka o benga po éclairci biso po to chuter na kati na choix lelo à vous la parole. Ouais, merci Chimanga Fiston, journaliste à Bogar à Lèvres. Donc on a koloba donc boyebi nazo baka grâce à Chris son père, to ça la maxi single. To ba bi maxi les gros à 4-5 chansons. Donc on monique to bi misana no moko pour la promotion, to bi misa o to benga o monique ba demukuse ba des amba ba kotima kamboyo. Na ba messe pentacle hydroïne ba bique rouge ba tutu grenade bazana makambo donc bara abara santa kalebo li pa bachazelo donc toza wana moni que secrétaire na biso pas op maté Alex Ngalola les galants cause en nostrum donc père ayebi munazolo ba oyo donc là que je déjà bien ton ACP les arts vieux donc habité on a kolo ba vieux yebi ne tozo solo là bon pour na kopesa moi ba mote ba master vie kuna opesa Sylvestre l'essentiel on a ba camarade à boss Chris son père na bossanité ordilan fia crésine no blue tech dans ba master son père na bossanité pioche luzolo donc bango tout ba aimé dozola on a ba to kochaka moi trop na grâce ya mpera donc bango tout na bossanité moko moi si atalo divine la duchesse na pc mote ba moi si atalo donc Narcisse wana la boss Narcisse Kalamba yoyebi to na Suisse to kochagi na epé donc wana boss Narcisse en tout cas na sepeli na okaka ba journaliste ba zoya mais ba journaliste boyona na monate journaliste bogar bisa za osala za calme osala musala ndenge singeli ba journaliste ba déranger ba tout banginda déjà donc to sentir ngo donc ça va quoi
donc pour la famille donc au bana mikili na bosante Tontinelle Ntamba donc motema ya boboy na pesi mbote na pesi petit na nga Priska na mikili Priska Tamba na pesi prêtre de prêtre donc pour toi na big boss Chris son père aussi na solo mais na peine prêtre aspect plus beauté plus taille donc Jano Tamba Kintswaka papa na Railé na Rodley donc Jano Tamba on a un grand frère propre donc on a PC Basalam na Bosanité surtout Zongi na tanga dike Kalukemba Julien Mbala donc Aboudou Samba Gelongila Garçon Fashion Eric Atika na Londres donc ba master tout donc na pesi no mote ba Chims na Brésil donc ba master tout donc en tout cas na Sepeli moi lieu à répétition ba jouer à répétition awa donc toza awa pas honorable toza pas honorable Frédéric honorable chez Zizi Gisèle quoi donc toza awa na ba petit na nga Jamaïque donc Mira donc toza Mirage le bazar ba Rodriguez donc numéro donc ils a radio numéro na nga ezali 085 230 12 76 09 21 dans 090 21 520 77 dans 090 21 520 77 donc banatu ya poto betika randeza la 00243 dans 09 090 21 520 77 donc que son père en tout cas dans ozo sala toujours remercier yo donc nzamba pambolo quoi donc j'ai bien. Ok, un petit mot gentil pour Nasfort TV et c'est déplacé au petit tellement musique dans le bureau na bango et tina katia commune à Barumbu Koluka talent lumière il y a Yumoko leader d'âge un petit mot gentil pour Nabiso Nasfort TV. En tout cas donc dans Nasfort TV ils a danger dans le but déjà donc il y a mon boss Narcisse Kalamba donc senti ba joindre sa boga après c'est travailler na ba caméra non donc professionnel au sakanate donc na star nanga be mission net mais donc oeza somo donc big roger donc ba corriger quoi déjà somo na bo Sainte Junior Renaissance junior Cox après toi na junior Renaissance toi na avec bébé toi na Baïsa Nyangane donc toi na ba Fortina Kona toi na ba Patrick Ebola donc on est à staff yakin Yemoro Zizel Kilolo donc toi appelle ba Bibi Deborah Kazadi on a ce qu'on a mbaki toi na les boss Olivier Lukoki Papi Boto noble. Ok, merci beaucoup cher ami veut dire cher ami fidèle il y a Nas Show il y a Nasfort TV pour aujourd'hui c'en est fini, c'était la Nas Show toujours animé ou présenté par Fiston Chimanga tonton chéri les cordons Nasfort TV, c'était là leader d'Agio talent lumière, il a bien parlé, il a bien expliqué, il a mis le point sur le i par rapport à Kausandaka la papa ya musala na bango quoi et puis à bêtise c'était mingi bah merci na pas Yomoko veut dire Chris en père à production depuis Suisse et quand moi Fiston Chimanga tonton chéri je dis un grand merci à toute mon équipe technique là je vois derrière la caméra celui qu'on appelle Junior Cox et les grands réalisateurs merci mon ami pour l'amour du travail ainsi qu'à vous mon boss Narcisse Kalamba lèvres roses et le vieux Niarka depuis Suisse va monter ebele bah ebanga je vois le vieux Didier Kunga le PDG na Suisse ainsi qu'à maman Madodi depuis Canada, maman Véronica Motemaya, Willy Monse depuis Montréal quoi. Maman Starbito Motem Albert Mukenge, mon ami privé personne mobile ya Pembe na Katia, Dubaï na Mnicho na Komo ya JR et puis Daniel et puis toujours na Katia Dubaï na mon Yomoko Elise la patrona Nengila Salumu mais Bambote Belé la patrona Eskozali sans oublier espace Obomoni Kitoko chez Gisèle et Yambi Bissole Lona Yomoko Freddy l'honorable merci pour la gentillesse qu'on dispose espace Kitoko Boye pour tout ça émission nationale lelo pour na lelo tout m'appelle tout celui qui sera quoi le civilisé hein quand la trotté sorti officiel les civilisés ainsi qu'à toute ma famille la famille Kala là tu es par la Fiston Chimanga tu m'appelles na numéro celui qui na 143 au continent à Katia Facebook au commis Fiston Chimanga toko solo là nyon sauf de rien et pour na lelo ngai na leader d'âge ainsi que en plus c'est le moment rové à recépelate ya linga bo mon to ba vie on a za Bogart tina poche Chris son père donc comme on est boy aza on appelle sentir en haut hein ressentir aza Bogart tina poche otalier bo aza Bogart tina poche to ba Bogart tina poche ba vilain tina poche bazali donc poche fait kotara l'arti donc on a vilain tina poche de aza pena Babé, héros et tonda. Donc, Chris en père, en tout cas, merci na divine, la duchesse, ton ban na tu ya Suisse.
donc empereur ye wana Chris Ampera yango pa lobi azokomisanga empereur ya barumbu. Merci beaucoup. Ok, j'avais oublié mon ami, celui qu'on appelle Alpha Soumou, le métier noir depuis Soudaf, Alpha Chou de caractère, mon frère, Bambote, Ebele Bele, sans oublier Nonof qui tengue depuis Zambia, Kenya, Yao Yangwana, Pona Lelo Tobanda, rappelle tous ceux qui sont les grands réalisateurs, Junior Cox, Ngana, leader d'âge, ainsi que na Talent Lumière, n'est-ce pas ce qui toque chez Gizi, Gisèle, Nayemoko l'honorable Freddy, on vous dit un grand merci, portez-vous bien, et puis je vous retrouve un nouveau numéro d'ici là, portez-vous bien, bye bye, ciao là, bye bye.